RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo, Kinshasa Kananga, 9h15, Kinshasa Gemena, 9h15, Kinshasa Mbandaka, 14h15, Kinshasa Kindu, 8h juste, Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Boebake depuis 1992, 32 ans, le long pour de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort, pour ne pas venir sur Totangi, boko zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimesi bandimayo, bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Mbote pe merci à Bilon Ndeng, vous êtes sur la télévision na Bino pour na kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple bon début de semaine en bote na Bino batata maman nazana sengo pour na ko présenter Bino journal auto fongola pour la commission Bino qui est 37 partis politique peut regroupement des Elami pour na former premier gouvernement. Il y a deuxième mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et kozala dirigé par madame Judith Swamina Tuluka loko la chef du gouvernement Stéphane Skandi Midjoma Basi va plus de détails. 37 partis pe ba regroupement politique ezali déjà ciblé ba kisa ba acteur clé ya ba structure politique ya RDC. Judith Swamina Tuluka azalaki nommé na poste ya premier ministre depuis le 1er avril 2024 à Bandi Moussala depuis le 13 avril eleki. Déjà azali na masolo na ba membre ya ba regroupement agissant et bâtissant AB à nous de bâtir ANB, P Alliance pour Alternance démocratique et allié AAD-A. Ndenge tozali koloba boye. Formateur ya gouvernement, Madame Judith Swamina Tuluka a installé quartier général na 10e rue ya immeuble intelligent na Gombe. Azali kozela ba délégation ya action des alliés pour la nation congolaise ABAR-AINC, ABAR-VK 2018, Simanango, Alliance de forces démocratiques, Alliance AF2C-A, PA Mouvement de libération du Congo et allié à MLC. Judith Swamina Tuluka a mis Pesipo na semaine Oyo Kino le 19 avril 2024, Bongo a bouclé la consultation avant abanda ba chose sérieuse. Premier ministre Judith Swamina Tuluka a continué la consultation lundi 15 avril. Parmi les regroupements des partis politiques ou Ayambaki, ils allaient na A-AUNC, PA-VK 2018, il y a Vital Kamerhe et Longona AFDC, il y a Modeste Bahati. Reportage. Lundi 15 avril, repos ezalaki soki mokete pour la première ministre au entamaki masolo moko na vitesse supérieure et longo na ba parti pe regroupement politique pour la formation ya gouvernement. Vital Kamerhe pour la compte ya A-AUNC P A-VK 2018 azalaki parmi ya lo oyo batu bayambaki et pas ya premier ministre lundi 15 avril. Na micro ya info lingala autorité morale ya UNC asalaki résumé ya masolo na bango ba critère ya zui ya représentativité ya compétence c'est-à-dire koyeba musala ya mwasi pe ba PC valeur na pembe na mobali ya mibale toza d'accord na ye to sala gouvernement mukete mais to sala pe ya munene mingité mais ya muke mingité ya munene mingité et répondre na ba besoin ya mboka na biso. Ya misato to sepeli po la mama azana mutu na ye programme ya 145 territoires ya président de la République. Donc bilanga il faut mutuali ate boete et puis bilanga pona ko salango il faut mai, il faut courant, il faut nzela pour l'évacuation et kopé ça peut misala na ba jeune na biso lieba tambola karabanzela ko senga bambongo tango inso. Takanisi makanisi na malamu pona biso to lobby Congolais nyonso mot d'ordre totele manano
tosisa bitumba tosunga ba FRDC basisa bitumba. Deuxième regroupement politique ezalaki ya AFDC ya Modeste Bahati Lukwebo yepe na ngambu na bango babetaki bongo masolo na premier ministre na bobimi na bango professeur Bahati Lukwebo alobaki pe boye bengaki biso bato ya AFDC allié po ete toyeba ndenge nini tokoki kota na kati ya gouvernement oyo akokamba esengeli ozala na nombre ekoki po na ba députés nationaux ozala pe proposer pe bato oyo baza na mayele pe na moralité ya kokamba ba ministère, c'est-à-dire que tokotala na kati ya ba proposition ndenge nini ya tenir compte na géopolitique, ndenge nini ya tenir compte ya basi pe mibali, ndenge nini ya tenir compte na moralité na compétence. De poursuivre le journal pour le cours constitutionnel Nabokambemi ya président Dieudonné Kamuleta Nde Bazana qui bongo en audience mokolo ya lundi 15 avril na salle ya Marcel Liaou pour la cour de cassation pour na etali correction ya erreur matérielle p ba contentieux élection législative au seulement qui le 20 décembre 2023 ba détail le mot bokolanda yango na journal na biso ya mokolo ya lobi to beta bongo masolo mususu pour nous que devenir la femme que l'on veut et non celle que l'on voit et un des thèmes où ils allaient exploiter week-end l'équipe on a clôture il y a mois de la femme on a université technologique belle campus qui est maître Jeannette Mouchia après azalaki moko et orateur topé intervenante il y a cérémonie oyo Stéphane Skande Francis Kanzaloko Kabazaki on a compte Foningala national moya bienvenue ezalaki prononcé par madame administrateur ya budget au asale qui rappelle ya thème national et international ou epesamaki pona mois de la femme. Première intervenante ezalaki madame Grace Bangouli Toto oyo alobelaki na sujet oyo profil de la femme qu'il faut kuna alobelaki ba point ya ndenge na ndenge lokola qualification, compétence, savoir-être, ouverture ya esprit, adaptation, nyoso pona kolobake mwasi esengeli azala formé pe instruite pona kopesa la société mwasi o mokili mobimbezali koluka. Tobeti c'était que koza la maman eza makasi na biso. Il faut pas tout se changer. Ezali nde biso o tozo kamba société na ba famille na biso eza important que mayele nyoso o toza nango bwanya nyoso o toza nango to tiango pour avancement la société na biso. C'est net moko esalemaki pona kolakisa ndenge neni mwasi azali ko se comporter lelo. Deuxième intervenante ezalaki bongo maître Jeannette Mouchia, avocate, femme politique pe animateur ya ba structure ya ndenge na ndenge awa na République démocratique du Congo. Sujet na ye ezalaki devenir la femme que l'on veut. Oratrice atunaki motuna ya koyeba nani azali mwasi o mokili ezali koluka soki ezali na modèle ya basi oyo mokili ezali koluka seke ezali pe na basi oyo mokili ezali na bango na tina te apesaki exemple ya mwasi oyo azali encombrante embêtante azangisaka mobali na ye kimia to pe société kimia. Mwasi o azali incompétente, mwasi o azali ko inspiré terreur. Maître Jeannette Mouchia alobelaki mwasi o esengeli na ye nanu amiyeba ye moko. Nani alingi azala kotika batu basala na yote oyo bango balingi. Mwasi azali centre ya devenir na ye. Mwasi esengeli azala soumise kaka epai ya mobali na ye e non na moto mosusu. Epai ya batu nyonso mwasi atikala nde partenaire collaboratrice. Bon moto ya mwasi eza kosimbama na mwasi ye moko. Akoki kozela te bakabela ye ba poste bakabela ye ba parité ba boye mais il faut abondana à se qualifier donc à travailler personnalité na ye pour que la société marche parce que c'est comme ça que ça marche et aussi sachant que société na biso et monaka mwasi atongaka mboka te bien que c'est un mensonge oyo ba développer na ba papa oyo ya bokasi te
Nzambe ye moko alobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzambe asepelaki te mobali azala ye moko. Alobaki ke mobali azali faible, aza na bolembu mingi. Esengelaki tata Nzambe akela mwasi. Na kati ya mwasi nde Nzambe atia makoki. Lelo toza na mama première ministre. Yango tozotuna ye eloko nini ye akosala mpona bapapa oyo babomi mboka na moyibi. La faiblesse des hommes. Maman première ministre, femme compétente et dynamique, tokosunga ye biso nyonso na musala na ye pour que en tant que femme forte selon la volonté de Dieu asunga Congo. ekomaki ntango ya débat baétudiant batunaki mituna ya ndenge na ndenge oyo ezalaki lié na thème baoratrice bapesaki baréponse na bango avec satisfaction na suka ya milulu pesi ye ya bel campus alobaki mpe boye sanza oyo touti osilisa ndenge ezali sanza ya bamama bandeko ya basi oyo bayaki koloba na biso makambo ndenge nini bamama bandeko na biso ya basi bakoki koede mboka esali malamu na bakestion oyo bango bazwaki epesaki esengo na biso nyonso tu parce que bafungoli biso mayele epuis bayebisi biso ndenge nini tokoki kosala po ake na mibali na basi mais surtout na concours ya basi mboka ekende liboso. na masongo baki réunion régionale d'urgence ya haut niveau et salemaki du 11 au 13 avril na fleuve Congo hôtel na but semoko ya lutter contre mpox na Afrique na dination na pesibino ba précision esengeli kokende topete na vaccination contre variole ya singe wana ezali motuna etunamaki mpe ezalaki na centre d'exposé ya expert na terme ya deuxième jour ya réunion régionale d'urgence ya haut niveau pona oyo etali mpox na Afrique. Délégué, il y a différents pays africains où ils sont touchés na épidémie en pox et l'on a différents partenaires, entre autres, Organisation mondiale de la santé africaine CDC, bango ba évoquer qui nécessité ya ko créer consortium pour na kosangisa ba effort pour na koluka ndenge nini kolongola tope ko éradiquer mpox à travers Afrique. Yango ezali koleka nanu na encouragement ba recherche pour na oyo etali maladie oyo eza nanu na kisite ndenge Nadège Kabamba, coordonnatrice ya commission ya coordination ya santé na République démocratique du Congo à Talisi. C'est la deuxième journée de la réunion régionale d'urgence sur le mpox en Afrique. C'est une réunion de haut niveau qui réunit les différents pays de l'Afrique qui sont concernés par l'épidémie de mpox. Alors aujourd'hui, il était question de continuer ce qu'on a eu comme activité hier. On a discuté autour, oui ou non, si on doit utiliser les vaccins. On nous a donné tous les éléments qu'il fallait avoir pour orienter l'option à lever. Si oui ou non, on doit aller vers la vaccination. On a également discuté au sujet de l'implication de la communauté dans la réponse à apporter au mpox. Bosimba Québec-Expert, bango pe ba soutenaki renforcement ya surveillance épidémiologique sur le plan national, pèse niveau ya ba frontière, réunion régionale d'urgence oyo ya haut niveau pour na makambo etali mpox ezalaki organisé et pa ya ministère ya santé publique, hygiène et en collaboration elongona Organisation mondiale ya santé OMS na mokuse pe ba partenaire technique ya USAID à travers projet Breakthrough Action. na masongo bakena souci ya kosunga couche ya population babengaka ba chômeur nde lisanga o babengi chômeur à droit à la vie na bokambemi ya coordonnateur na bango Christian Mbui basalaki déclaration moko pour na kosenga na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akanisa bongo ba chômeur asa bongo na micro ya Fabrice Lundombi lobeli ya ko défendre ba droit ya ba chômeur pe ba travailleur oyo ba droit na bango ezali respecté te na kolandisa constitution na article nango 36 ezoloba le travail est un droit et un devoir sacré pour na ba congolais nyonso l'état esengeli a garantir le droit au travail na protection ya ba chômeur na kolandisa malobo mokonzi mboka alobaki na investiture na ye le 20 janvier 2024 na stade de Martyr azwaki engagement
ya kopesa bakongolais nyonso misala. Nakolandisa matine ya musala oyo onema organizaki oyo mokonzi mboka atambusaki azwaki susu engagement ya kokela 6,400,000 emploi pona bakongolais. Nakolandisa makambo oyo tongi tolobawa tolobi boye tozali kopesa confiance na biso na mokonzi mboka pe na gouvernement oyo kokota kala mingi te. Tozali pe kopesa limemia na mokonzi mboka oyo auti konome mwana mwasi na mutu ya gouvernement na kombo ya Madame Judith Suminwa Tuluka. Tozali kosenga na mokonzi mboka apesa misala na bakongolais ya kati ya mboka pe ya libanda ya mboka. Tozali kosenga na parlement na mokonzi mboka na nzela ya parlement bakitisa train de vie ya ba institution pona ko créer fonds national pour les chômeurs, c'est-à-dire que la caisse moko oyo ko permettre ezo en charge ba chômeurs, c'est-à-dire ba futa ba chômeurs mbongo pona permettre bango ba vivre. Tozali kosenga na mokonzi mboka atambwisa na lombangu mécanisme ya mise à la retraite ya ba fonctionnaires au bas éligible pona ba remplacer bango na ba chômeurs. Tozali kosenga na gouvernement a créé taxe moko oyo bakobanda kolongola 5% na ba revenu ya ba opérateur économique na secteur minier pe na secteur ya télécommunication. Tozo senga na Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre a veillé na respect ya droit ya ba travailleurs congolais pe alongola condition oyo po mutozo musala esengela na expérience ya 53 ans ezali ko favoriser kozwa misala ya ba chômeur te esalemi na Kinshasa le 13 avril 2024 signé bongo na Mokambi Christian Mbouyi Chibwabwa, coordonnateur national ya CDV. Merci. Par rapporter info lingala journal le peuple na peuple ba bete ki tourbo na province ya Maindombe précisément vraiment mingi na territoire ya Kutu et pa wapi ba mona ki place moko ba benga kakape les akakandits awa na Kinshasa. Christian Kengebeni Michael Bristoto ba détail. Kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Maindombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defote ebongo pene bozozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga ndenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangole lio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fourmi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille balelie belé na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko mwango Miko ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour udami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to ke na sombana ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30 ti 21h bakanga ekala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa Mouton ça 10 ans à Bolingo. Il faut moins de machines. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moins de machines. T'as 10 ans à karaté, ne mouton à Tamulaka. Pomba. You, qui va you na bête. Qui va you ça mettre les mains. Bon mouton ça 10 ans à Bolingo. Attends que papa me colle à 6 000 c'est qui. Il faut moins de machines à papa. RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga kamboka te. Soki kaka ba province ezu a moyen à travers projet 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi pa comédien, kombo na yo nani.
Comment on a mboka avec assez monsieur ça va comédie libula ou c'est banque à kutute mbana mama nanga fia mama nanga pour avec banki na to soma mbo apo to banga mi binanda kuma sokpa. Hey, likama. Tebeta bongo masolo ya honorable Laurent Mbungu wa président et la fondation Izana Kombo na yi a visité qui complexe scolaire Maman Pemba na sima visite oyo a pese qui ba impressionné. Vous êtes toujours pour visiter bah travaux compte tenu à demande il y a milliers de la fondation Laurent Mbungu na complexe scolaire Maman Pemba toujours ça là bas travaux pour récupérer qui espace au union somi balé de bouki toujours ça là bas travaux premier bâtiment ici Sili yango bomo na sima na biso awa toujours ça là deuxième bâtiment autour aux au moins 12 salles et puis na nouvelle salle de professeurs toujours ça là et puis na bibliothèque vraiment moderne toujours ça là awa parce que année prochaine donc année 2024-2025 toujours ça là institut technique médical oui rozala école ya munene je crois ba équipement nango nyonso pona ba laboratoire na bango ils a déjà quelque part pour l'année prochaine donc déjà toujours ko annoncer année prochaine item et aliawa to disposer 12 salles de cours rien que pour na bana ya item les boyebi ba couture ba biologie chimie ba pédagogie ba littéraire ba électronique construction mécanique générale électricité tout ezali et puis bango déjà bazana ba atelier na bango o tozo tonga wa kunande to sala grand laboratoire pour na ba élèves na biso ya item donc yango to lancer déjà appel na bana nyonso oyo balingi lobi bazala ba minganga o bando soigner biso déjà bobonga ma pona ba inscription na bino année prochaine awa o ba bâtiment oyo nzambe so asungi biso ekosila lokwa tozana nzambe ekosila kaka alors ngamoko lelo na yaka 2 fois semaine otala ndeni misala ezotambola na moni déjà ezotambola bien parce que tozo couler étant aussi ça to côté na balongrine après aller to sali otoko sala tomata pour que qui tozo koma na fin de l'année poto banda année asika ba bâtiment nyonso to équipango na ba ban makamu nyonso pour permettre bana biso bazwa mayele parce que force ya Congo lobby ezosenga bana oyo mutu il faut kota mayele belé pona to lutter contre makambo nyonso bandoki ya monde bazolukila biso awa voilà minga olobeza te tozali c'est Laurent Mbungu le mfumu abanga moyo merci jamani toujours kaka na masolo etali honorable Laurent Mbungu top fondation o ezana kombo na ye na kati na ngo ezaka na complexe scolaire Maman Pemba boyebake eza école oyo ezokopesa formation kitoko baza na atelier ya pratique moko ya qualité reportage la Dilando. Complexe scolaire Maman Pemba, école ya fondation Laurent Mbungu, toujours en avant. Bazali kopesa éducation na ndenge ya kosakana te, ba enseignement ya qualité, et zali kopesa mana complexe scolaire Maman Pemba, oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Bana nyonso ya Kisenso, pe ba commune ya Zinga ya ville ya Kinshasa, balobi, merci mingi honorable Laurent Mbungu, na ndenge ozali kosala na éducation cheval de bataille na yo. Bosimba ke awa na complexe scolaire Maman Pemba, ba atelier et kuba pratique ezali ko salema na ndenge ya nyama bosimba bana ya 6e scientifique bana ya électricité mingi penza pe 5e coupe couture balekaki awa na ba atelier pe na ba laboratoire pona ko sala pratique ndenge kaka bino moko bozali komona bazali ko panza ba moteur ya ndenge na ndenge l'électricien bazali ko bongisa courant alors que nanu ba félicité botala bino moko makambo ndenge ezali ko salema bana complexe scolaire Maman Pemba bangonde ba ko simba électricité ya ville ya Kinshasa
pe ya RDC mikolo ezali koya ya mécanique ba moteur ezali ko panzana pe ezali ko zonga na ndenge ya kosakana te botala bino moko bilili bongo bana coupe couture ya kosimba ezali te botala ba machine tondi na atelier awa ezali ko favoriser pratique na ndenge ya kosakana te awa mwana na machine na ye bongo bekoli ya nzinga ya complexe scolaire Mama Pemba bango pe bazali sauver balobi babiki bekoli nyonso bazali kotinda bana awa na ba atelier pe na ba laboratoire ya complexe scolaire Mama Pemba po basala pratique ya solo complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu balobi bana ya bekoli nyonso ya nzinga bako kende lisusu ba commune ya musika teo bako suka kaka awa pona kosala ba pratique na bango mama papa osepeli mwana azwa enseignement ya qualité yebaka honorable Nerombungu Fumabanga moyo et si apesa solution awa na complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezali sur le plan pratique ya kosamba ezati. Suite à la modernisation, il y a piste de loi na Lubumbashi NDCA a modifié horaire, il y a vol naïe dans différentes villes, il y a République démocratique du Congo. Reportage Michael Brice Toto France Kanzalukoka. C'est un fumu mokondi ya mapata toujours pour na satisfaire ma client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40 CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population CAA spécialiste ya Congo profond ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu nanga nini ye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te. Vous allez pour cela tasapata kitoko pia qualité place sur ya kosomba yango 7e limité pas Paris fazawana po na bino. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na mise oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Gentili Mobila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentili Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait mon compte. On a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'une bonne foi.
oyo baautorité mosusu mpe baza nango. Moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basala badour bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état alobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, papa Mawa, on va soutenir, il faut simba science. Maintenant, dans simba science, on a vu la matin. Donc, je suis à Awa. Aux à la fête, au dia battu, sur la fête, là, tu as pièce à Awa. Aux à la mariage, là, tu as Awa. Aux à la sapin, tu as mon nez, le col à Eni. Il y a un ordinaire, comme un roi et mort, le cocaïne. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala comme il se doit otaki bate ezaki oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandale ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. bozalaki ebele mpona kolanda info linga la journal ya pe mpona pepe soki bosepelaki na journal bosala merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona pe Midjo Mabasi héritier mapine me supervisaki journal au montage esima okepa ya Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi journal ezalaki coordonné par Stéphanas Kande Mukinisha ngala bino de rendez-vous mokola lobby au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur totangi boko zoyango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader.